koko na ya bako ya mbene esengo mais maloba o Moïse Katumbi baza loba na so sepela makasi papa na saka contre ba opposant pour opposant baza bato abundaka baza pouvoir bazo nsanga pa colonisateur les impérialistes mais maloba Moïse Katumbi baza loba na soutenir par rapport à quoi Moïse Katumbi bazo bongisa langage na ye azali contre gouvernement place te mais makam o Martin Fayulu azali koluka nde ekolakisa ke ça la contradiction entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi. À ce moment, porte-parole la Mouka et sur Martin Fayulu. Martin Fayulu a un agma au Lilo Babasouté. Sans reconnaître la position républicaine. Ça, c'est malaye. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona ngapi ya ona préféré na sala ngapi o accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo Lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Mbote na bino balandi ya barka télévision, mbote na bino balandi ya magazine Yoka Base, mbote na bino so kolanda biso. Merci beaucoup na confiance pe fidélité bo pesa biso. Na yebi ke boza ebele na kolanda retro na bino ya magazine Yoka Base ya mkola lelo. Mokolo ya lundi si me mwana mboka mwana ntemi ya se présentaki na bureau ya Olenga Nkoi et salaki débat makasi na mboka Yoka nde base lobaki. Objectif pa ko lobaki na gouvernement elekaki. Mibeko ya mboka ezali mibeko ya mboka. Eza gouvernement passé ezala o bango tout bazali régi par même mibeko ya mboka. Maintenant pour na ko répondre na question na yo réellement et tozala ki surpris nga mero pe nazaki surpris comment na mwene semi apparaître na côté ya président ya conseil nani senza monsieur Olenga Nkoi. Bon lokola nga naza muta mibeko nde botuni nga boye réponse ezaka yango wana gouvernement epesaki. Il faut à exécuter penaye, à consommer penaye, ou soit bakonzi, ba pese loko la grâce on tout outil comme a chef de l'État a pese Jean-Claude Moyambo, ba pese pena bato musu super grâce présidentielle.
mais mutu onyoso a consommé peine na été. Eza pena circonstance légale te epesi ke abima. Que abimi na ndenge musu ba bengango évasion ya ba prévenir soit évasion ya ba retenu. Ezali mibeko ezali abuki mibeko soki botangi na code pénal, je pense ezali ba article 161 à 163. Botangi pe code pénal militaire bokomona ke wana ezali mibeko abomi mibeko soki obimi. Alors ezali infraction asali évasion. Évasion ezali nini? Kokima na place oyo l'état asala poke bato babuki mibeko ba fanda okimi. Soko okimi par exemple escalader, osali infraction, je pense bien que nandeko na biso na pe akimaki na prison. Puis il y a akimaki na prison. Abimaki na ndenge vema ekokamani te ndenge na uto loba awa. Que ba konziba bimisa ye. Soki kuto azalaki, je pense bien alliance la paix parmi bato ba bénéficier grâce présidentielle. Tout ko tanga komo na bango la liste n'est pas exhaustive. Yango to lobby boui. Lokola mibeko lobby pour que to chakimia, je pense bien que yé mon copé. Azan intérêt pe que no lokola lobby que aye pour na kimia soki na ngai. Na kosenga na yé moko azonga d'abord na prison. Azonga d'abord na prison yé moko sans pour autant que ba kende ko bousculer yé. Puis soki ba bousculer eza lokola kaka bazoko provoquer sous likamo sous yé moko. Lokola abimi moni que ba garantie eza déjà assuré. Abimi azonga d'abord na prison bakoluka ba procédure mosusu ezali normal bakosala nini akobima mais nazoko martelé soki yo mutu batindi yo na prison ezali nini ezali place où l'état asala pour que abomba bato nyonso babuki mibeko tolobi te ke bato nyonso na prison babuka mibeko et qu'on s'appelle na ba innocent tant que bazoko sambisa tolobaka non il est présumé être innocent jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie mais lokola yende ngazawana akimaki donc azonga soki nanga azonga. Mais cependant, au moment où ya kimaki, ils ont battu ebele bakufaki na prison mukolo wana. Battu ebele bakufaki na prison. Battu ebele bakimaki. Battu ebele pe lelo baza sous na prison pour avoir semble-t-il kozala incapable ya ko contenir battu bani bakima. Lelo battu baza ba militaire musu bazali na ndolo, battu su bazali wana. Pona nga na kosenga ke de part et d'autre bacha mwakimia polikambo et pesa sous mabete. Yemoko nazoko insister kamoni ke ba condition na ye ya ko réapparaître ezali réuni yango wana aye ba konzipe bazala penza pe trop répressif te puisque tozo luka moment moko pe osala ni to chakimia na mboka de part et d'autre ba cha un peu d'eau dans les vins pour que kimiango ezala a se ressaisir azali mwana mboka lokola zoko loba mais ezana mwana mboka moko te banda chef de l'état na biso nyonso pende toza boui nazo loba nga nazali avocat. Ezana mwana mboka moko te azali likolo ya mibeko totosa mibeko tozoloba état de droit elekisi nini kotosa mibeko totosa mibeko wana nde ozala bien matondo mingi pona nini tokobulanga saka makanisi tito zaboye na ileko oyo na minitio déjà bonsomi ese bandi pona nini toza distrait pona koyokaka ba mateya ya buzoba oyo izuta libanda ezo kobulanga sabana ya mboka makanisi ne mwanda nsemi azali moko papa topesaka longoni apamba te a participaki to a contribuaki na litu moko pona kobundela race noire kasi soki lelo mwana papa na kati ya ndako ayoki pasi na sa motema kolandela bana oyo ya boti moko asalika mwa eloko moko asepeli te nde akozwa mwana wana kochai quelque part na ngonga moko ko récupérer ye akozonga na kati ya mboka pona atalisa azali tata aboti bana akoboma ye te lokola bimisi azali mwana ya mboka ndenga bimisi ye azali mwana ya mboka topesa ye chance neleko oyo asala susu erreur oyo asala kite oyo pesaki tata na kati ya ndako pasi pe bandeko musu balandeli banda pasi donc ndenge zali boye totika ba théâtre pamba te to bana tata moko mama moko mukimbangu asopaki makila ya bana batute na tina te mwana ye moko oyo ye alingaka neteni ya elembo oyo azuameli pour a contribuer pour lobe mona na elembo na kati ya mboka soki ye atelemi neteni ya politique soki asalaki erreur na musuni pamba te musuni ekolaka te soki asalaki erreur kasi erreur wana ako réparer yango topesa ye chance azonga su boloko te topesa chance parce que akanga maki na kati ya musala
bazongisa ye na kati ya musala nde lite atokopesa yango na kaka moi erreur muke o esali ke ameka ko bongola muke enseignement pour enseignement na tango musu yango mutebetisa ke libaku abongola enseignement pamba te bayindo oyo lelo oyo ye azobundela pona bonsomi ezali bayindo kaka ya province moko te pamba te mfumuki mbangu ayaki pona bayindo banso soki ya kubundela kaka bayindo oyo ya Bakongo oyo pe ya eteni kaka oyo ye azwameli sikoyo bandeko bayindo baza na Mali o baza na Gabon o baza na Kenya o baza pe bakei na ba diaspora baza bana ya tata mokelite te ameka ko muke ko bongola kamwa enseignement place wana abongola yango etanke papa topesaka lokumu mingi nde yango maetozalaki na yango pona kopesa bandeko balandi liteya. Bon, en tant que mwana mboka, je crois ba Congolais na uti Olanda ba Congolais belé balobi te azongi to sepeli, oui, to sepeli. Mais bozaki au senga état de droit. Mais état de droit yango wana. Ceux qui vont comprendre yango mabe, bo finga na bao bazana raison. Ne mandansemi à ce classage pour les opposants. Ce n'est pas parce qu'il est opposant à s'évader na prison, il faut tomber ma justice. Non. L'institution président de la République est colléca, mais la justice doit rester la même. Nous devons respecter la justice. C'est ça même ce qu'on appelle état de droit. Nemwanansemi, il est de l'opposition, ce n'est pas mal. Mais alongwa kindengenini na prison, à Sevadaki, à profiter de la période Mokoboé, à Bimi. Nemwanansemi n'était pas seul dans la prison, il y avait Franck Diongo. Pourquoi Franck Diongo a Bimaki? Mais il y a Bimaki. D'où ce qu'il y a Zongi, ce n'est pas que Toyo qui sa justice na biso soni te ne mwandansemi aozonga na no place oya zalaki ceux qui ont recevoir grâce présidentielle parce que nano esilite grâce wana tozo vivre en kaka azonga na no place azalaki siko abima na voie normale ce n'est pas que abimi ake 2 ans après azongi to beti maboke mwandansemi kabila si akei mwandansemi aza libre non. Là, tozo nyata justice nabiso tozo pesango valeur ti. Il faut toper sa justice nabiso valeur. Moi je suis de l'opposition. Ce qui m'ont dit miazongi na présenti wana justice nabiso est en valeur ti. Ne m'ont mi azonga na prison. Ce qu'on a recevoir pe grâce présidentielle wana. Bon ce qui na minute azali banda to lobake. Il pas recevoir grâce présidentielle. Écoutez qui est wapi. Il faut azonga à la prison. C'est ça la vraie justice. Il faut azonga à la prison. Baya ko zoyer ce qu'on à partir il y a prison wana. Omoni. Neti ba biso ba chrétien. Il faut tozala na kati ya église. Tozala na kati ya liloba nzambi. Nzamba ya ko la biso na kati ya liloba wana bimisa biso to à la période d'enlèvement. Ce qui a coûté on a bar. Ce qu'on a enlevé on deni. Le message nanga ezali ke azonga mais to boyo 2 mois 3 mois azonga na prison pendant 2 semaines ou bien 1 mois ba traiter kana ya za la peli banda lokola baninga bazali ndenge baninga bazali banda donc to lingi kutu teke o mwana nte masala to za na kanda kutu ba Congo na gouvernement bazate donc faut mwana nte azonga na prison batali kana ye pendant 2 semaines en cas de force majeure 1 mois babi misai ndeko mona nsemi zala motema ya kokita tozana sima nao kende prison tozobundela yo ozobima no pendant 1 mois ko sala kuti matata te landa procédure ya makamango ndenge zala kaka yo moko yebi oza mutu ya mayele oto tiela ka motema na ba Congo zonga na prison tozana sima nayo 2 mois te 1 mois kaka obima nao bana kimi bana poto mokili mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu,
Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille. Samsel Check vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Sauf imprévu, moi Namboka Moïse Katumbi a causé un mabélé à Bakoko na République démocratique du Congo le 20 mai oyo. Yokande basé le baki. Pour un retour à Moïse Katumbi, bon, je vais souhaiter seulement qu'il y ait soyez les bienvenus dans ton pays parce que Tikambo ça fait 3 ans temps et belé. À quoi il y a certains Congolais, tous en moi réputation bien ça na mboka tanga zala gouverner. So quoi pour contribuer na développement mboka soyez les bienvenus. So quoi ça l'opposition bon, ils ont interdit parce que tous en la démocratie. Pour un problème na bango na lamuka mais tous a quand même sincère. Lamuka le to commu la muka basali opposition bazalaki basali opposition tu bazana opposition so na plateforme babi lelo que Moïse Katumbi a commis des bozolo bana c'est pas un problème Fayulu a sali ce qu'il a fait bon à CDP barton pas mutumsusu parce que c'est la démocratie il y a zali leader ya la muka te bango se bazana ensemble donc il y a un temps pour tout le coup la cette année Koki il a échoué à Koki ko réciter na président de la République bon à rectifier bah a tenté chance peut-être prochainement et ça va marcher. Bon, moi personnellement, que c'est un bon Congolais, c'est un homme d'affaires. Bon, na gestion étant qui gouverneur à Katanga, il a bien travaillé. Na c'est la même contribution les le na gouvernement ville à Kinshasa tout le monde a cause technique. À quoi aider bango na ba conseil pour lobby Kinshasa pezala. Ndenge zalaka d'antan. Vraiment ce quoi na c'est la mine c'est pas un problème. Toi na posa batana ninga ni bazonga na mboka po ceux qui bon vaccin implice Congo a changé. Toi na posa changement mboka. Asa Congolais ou mabele ba koko na ya ba ko yambene sengo mais maloba o Moïse Katumbi baza loba na so sepela mo makasi papa na saka contre ba opposant pour opposant baza ba to bundaka baza pouvoir baza sama pas ba colonisateur les impérialistes mais maloba Moïse Katumbi baza loba na soutenir par rapport à quoi Moïse Katumbi baza bongisa langage na ye azali contre gouvernement place mais makam Martin Fayulu azali koluka nde ekolakisa ke ça la contradiction entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi. À ce moment porte-parole la muka et sur Martin Fayulu. Martin Fayulu a agma olilo ba soute. Sans reconnaître position républicain. Ça si malaye. Mais makamu Moïse Katumbi alobi na sepel na boyambi na ye na koya na ye awa na mboka ya Congo po alobi et ko sa position républicain. Ce qui pour la bongo na sali d'accord na ye. Conseil na opesa Moïse Katumbi na tanga kozonga démocratie appliquée démocratie européenne et occidentale. Démocratie est na linga les alakate. Indépendance na linga les ali bonsomi. Mais démocratie na linga les alakate. Conseil européen ça agissait le colon de commandité Fayulu te o azali na contradiction. Ozo que contre mutu azali président public te mais osengana démissionner. Wana vuma pour na ngana kosenga justice kute kanga été. Tshisekedi va proposer pour na Tshisekedi de père. Pour Moïse Katumbi ba frère rebelle par rapport à langage naé koyani na kata Congo azamo na mboka boye bolamu. Bon Moïse Katumbi to boye azamo na mboka so za pour ça koya aya naé mais to boni makambo lekani ti devant Kabila o ça va marche moi bomisa batu ba nini te aya naé pour ala na makambo ya opposition makambo singa sala asali o singa sala pété asali pété le leader opposition za bon balé baza top Margi Martin Fayulu azaki sur le terrain Margi Moïse na il banda tout le monde Martin Fayulu pour toi na terrain ce que tout est-ce arrive jamais abi sur la marque na siko tout moi ce que Moïse ka tout arrivé na tout a ni tout ba congolais pe ba congolaise bazali kozela toujours premier ministre oyo akoza ya choix na bango base petikala ki simate yoka base Luka un homme là capable d'une responsable oyo azana souci ya mboka et oyo akoki ko kamba mboka oyo comme premier ministre critère topona onde côté tributaire o ni moto ya parti tele ça n'a pas de sens eloko ebomi mboka oyo pe eloko ezongisi mboka oyo sima mingi ezali yango wana ba parti pris na ba sentiment wana nde ebomi mboka donc tozala na souci tozala na boyokani tozala na bomoko
toluka mutu azana bolingo amour du patrie ya mboka oke solo batie premier ministre akosala musala pona intérêt ya mboka et non akosala musala pona intérêt ya libumu na ye ndenge tomoni lelo awa bon ndenge olobi ke tolo mabete mutu azalaki 0 lelo akomi mutu azalaki neloko te toyebi lelo atongi ba immeuble. Donc chez nous être premier ministre comme ça. Soko comme premier ministre na mboka oyo yo yende konvoama oyo service ya libumu na libota na yo et non service ya nation. C'est ça problème ezali pasi pona biso ba congolais yango na ndeko na ngai. Soki to la Congo na biso to botami awa. To tangi to koli awa mais tozomona ke Congo ngo ezokene na ba aventure. Po bakozwa kingandi lelo batie premier ministre auta mboka auta wapi batie premier ministre lobi abosani ke azana pour l'intérêt de la nation. Ya komi ko sala pour l'intérêt na ye personnel. Omoni ke za pe malamu te. Ye premier ministre oya ko bima siko. Toza na besoin te ke oya bima na FCC bima wapi. Biso problème FCC ali ke premier ministre za la congolais oya ko sala pour l'intérêt à peuple congolais. Vous imaginez que na Matadi ba chinois kaka ba chinois ba sali bateau ba nzete ba chinois bazo pêcher mbisi awa na Matadi na biso na fleuve Congo bazo tia ba cactus zo ya Kinshasa awa pour la nité que Congo biso moko awa tozanga ta bateau de pêche premier ministre Moussa na ezanini ministère économie ministre commerce extérieur Moussa na bango ezanini premier ministre ba ko tia il faut azo les devant makambu nyoso portefeuille à l'état et là tout le monde a dit que Maréchal Mobutu Awa, ministre à portefeuille, a une autorité du club entreprise publique. Mais le ministre à portefeuille a une autorité. Portefeuille à l'État. Et là, l'entreprise à l'État, son ancien a 50 mois, Fikini Kout n'en parle même pas. Bon, il y a un bateau, on vivre en Dengeni. Ce qu'il y a premier ministre, Azana Bolingo à Congo, Azana Bolingo à peuple congolais. Peuple congolais, comment se fait-il que peuple congolais a produit un bon, mais a fout à été. Bamitou n'a raté, Babika Randengeni. Le premier ministre a dit que waouh, il y a Azolia na frère l'État, Makamouni sont un frère l'État, mais bateau va la pote, va vivre, va revivre. Tout ça, on a besoin d'un premier ministre oyo akozwa souci à peuple congolais. Yemoko Chilombo Antoine a lobby que o ezali état de droit. État de droit on peut token de liboso. Et ça c'est état de droit ngo ke bati au premier ministre wana o ponga Kingandi na bimina sima Kingandi alina banda ko soutenir Kingandi mbongo qui n'est pas Kingandi jamais. Cette fois-ci to boy makambo wana. To on a besoin que peuple congolais aille bakolia bien. Peuple congolais a makambo ba rera salaire de l'entreprise à l'état et si là. Talanda ko mnelo ko onatra o. Oneti onatra o. Onga Kingandi naza boye bati yo place na onatra ozoko ko futa batute. Bon mbongo o onatra sala ekendaka wapi. Na Matadi kuna basaba entrepôt privé ba conteneur so ebimi alembamo ekina ba conteneur wana yebsanga sikona caisse ya l'état bongo ekota ndengeni tout ça a besoin premier ministre oyo akozwa les devant ya makambu ala ta souci ya peuple congolais tout ça a besoin te o auta Goma o auta Katanga auta tout a besoin premier ministre oyo akolata souci ya peuple congolais pour Congo ekende liboso tonyo kwa mitan mulai Congo eza pocha mutu moko te pocha tata mutu moko te tata na ya bota ke kaka lobika ke Congo eza yo jamais soit premier ministre ebongi moko na mokonza mboka Fati ye moko ayebi mutu ya kotia premier ministre oyo atala esprit ndeni na kotambusa mboka ndeni ya kosala pona ba congolais tout ba yeba na ko se retrouver yango Fati moko fatala makambo wana o premier ministre auta na FCC biso to lingi ba makambo mwana mboka Martin Fayulu alingaki se présenter na maboko ya justice mokolo ya lundi 6 mai mais ba pusi yango na mikolo ezali koya base petikala ki simate elobaki boy yoka base naza pour yango te mais problème eza nini mutu mboka etambolaka na mibeko bapekisi mutu asala meeting te président Fati aza ouvert na mutu nyonso so lingo sala meeting na yo lingo sala makambo na yo sala na yo mais kokende ko troubler ordre public te to lo bala ozala ba parole moko ya mabe oyo ko inciter bato na makambo mabe soko za na posa rote ya bato za posa ko réclamer likambo na yo kende place o ba ki de to bato ba yebi ko landela mibeko OK pesa ba preuve na yo ba benga yo okotsa ba recours preuve mona na te soko yo zo tinda bato basala nini pa kende na mabe pona nini lokola ye moko asalaki bambeba na ye il faut okende ko se présenter na justice ndenge babengaki eza te ke na bato mosusu bazoloba wana bakende ko accompagner ye po basala mbeba te tolingi biloko wana ya mbeba lisusu te tolingi mutu nyonso
tolandela likambo ndenge basengeli mpona kokanga ye te me babengi ye mpo akende kojustifie eza nango mabe te parce que faut topesa justice na biso valeur. Vraiment namonaki biloko wana oyo Martin Fayulu asali ezali penza malamu te na ndenge nini ezali mabe te azali mutu akoki kodeklare mais marque oyo azodeklare wana azodepase bamo mosusu ya konéglige personnalité ya bato. Alors personnalité ya mutu ntango ozokose néglige yango public esa nini ezali komona mpe ezali koyoka yango ozomona ke biso bato ya selile luweka matete tomoni ke eloko ezali malamu te nde yango omoni ke tolobi ke Mese Fayulu ndenge babengisi ye kuna akende kuna ase justifier po asala nini babiloko wana asala ngo lisusu te po mboka evana calme toboyi tribal na mboka oyo o baluba batabandundu toboyi eloko wana tolingi tozala be moko. Vraiment il faut akende répondre à se justifier par rapport à makambo alobaki ndeko Martin Fayulu azaki na poto aseli batunane na poto aye tango yo oye au comité sur place tango zo pesa meeting ba pesa nanu ba point du jour point na biso to retraité ezali par rapport à meeting on a voyage na sala na poto. Deuxième point peut-être que dans la makambo actualité. Troisième point peut-être que dans la divers ye ayemba la moko s'attaquer na président de la République. Et puis il a incité batuna un tribal. D'ailleurs, les infractions, il faut vraiment justifier pour une infraction. Ça prouve que ceux qui ne sont pas le président Namboko, le peuple congolais, les loyaux, tout kabani déjà. Donc c'est-à-dire que azo mérité en aucun jour que diriger Mboka oyo. Na suki wana. Azali mwana mboka. Mais loko tozali ko conseiller kaka nde aboya nde biloko ba tribalisme. Parce que tribalisme zoki sa mboka sima. Ba tribalisme botaka ba guerre ethnique. Oh mwana ka tribu oyo bazo bonana tribu oyo pesa ba bitumba moko maîtrier parce que batizaka mi ba ame blanche wa ba machette. Alors ceux qui ont ça la opposition ba pesa statut à opposition les tsegedi azara opposant reconnu. Mais nanengi azo memela wana ameka mpe ko corriger. Mais ceux qui ba benga na tribunal bon tribunal ba benga mutu nyonso. Tribunal ba ko benga même chef de l'état. Tribunal ba ko benga même Jean-Pierre Mbemba. Ba ko benga tout le monde même Laurent Mosongo. Abachol ba ko tribunal. Papa tobe pa tozonge pai. Papa ya ndako soki yo bandi kolakisa bana kopesa bana machette po bakata bato ozolakisa ke voisin na yo aza ndeko na yo te est-ce que wana koza papa moboti te nga na kopesa conseil na baparti politique oyo eza kotelemela bokonzi oyo nzambe azwa bango en charge soki zala le problème na ngai mutu nzambe akointervenir mais soki un problème na nzambe nani akointervenir na suka yango wana donc nzambe so azwi bango en charge nyonso yosila. Pour la vérité des urnes oyo bango bazali koluka vraiment ezali kopesa mawa mingi pe likambu ya soni lokuta ekoki kozwa esika te. Avant la réponse wana parti IDPS oyo ebundi pendant 37 ans tangu ebimaki na 1982 le 15 février wana ngai nazali na 14 ans wana bana mike la ndenge toyeko koma le 24 avril 1990 oyo Mobutu aki ko déclarer la démocratie nde multipartisme yango toyeko mona ba parti bele bimi mais oyo yebanaki ezalaki le seul parti oyo etiaki Mobutu musukusuku IDPS lelo bakomi koloba IDPS eyibi bango pouvoir. Vraiment, eza étonnant pe makambo ya soni. Pour la vérité les îles bango bazali koluka. Ezali déjà basi bakweyaki. Vérité érotique à la vérité. Papa Martin Fayulu tolingio mingi. Tomoni bato baza sima na yo. Balingi nde yo te. Po makambo baza koya koloba na TV. Nezo tinda yo osala mabe.
toyebi bato baza na simano baze belé mais foko yeba ke bato baza na simano na bato baza na IDPS tokokani te. Martin Fayulu fo yebisa biso lamuka na IDPS lamuka esali combien de mois banda babandi ba action lamuka ekobima récemment awa ntango toyeko koma na baélection ezalaki plateforme électorale ezalaki te parti politique na yo parti politique na okombo nango eside mais biso parti politique na biso kombo nango IDPS azali mwana ya 32 ans soki 37 ans lamuka azali mwana ya 6 mois. Est-ce que mwana ya 37 ans na mwana ya 6 mois bakobunda bobetela na IDPS maboko. Tokomi na suka na retro magazine Yoka Base na biso. En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso bozala ki branché na magazine Yoka Base pe na Baraka Télévision. Botika toujours branché ce côté na magazine na bino Yoka Base.